Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour la famille. Ngande ko la bino Mossi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na memeli bino recette na nga ya mbala ya sukali. Nazolakisa bino lelo ndeni na olamba faso mususu ya mbala ya sucre parce que biso mingi toyebi mbala ya sucre mingi bakalingaka batokisaka. Donc mama bijoux d'or lelo na yekolakisa bino recette moko ya mbala ya sucre. Na mutu nyonso to okotala video na nga pour mbala ya liboso ngala kombo na nga Vidor. Mama bijoux d'or na lamba mwa kala. Na kati ya chaîne na nga mama bijoux d'or alambaka na lakisa ba recette ya batu mwindu ya ba mindele. Mama bijoux d'or abeta masolo ezaka chaque vendredi na 20h30. Mama bijoux d'or asala ba publicité ya batu. Mama bijoux d'or aza émission na ya promotion ya Bastar. Mama bijoux d'or aza émission na ya Amser. So luka na olibala contacter mama bijoux. Ça est la vidéo tindelanga autant chance non na Vidor TV o luka libala na yo. Mama bijoux d'or vraiment c'est la makambo ebele na tia ba information makambo vraiment ebele. Na mutu nyonso to bo excusez nga na ngongo na mutu la mukasikoyo. Na mutu nyonso to kokuta na vidéo la nga pour mbala ya liboso. Tam su na s'abonner na Vidor TV mama bijoux d'or naza ko inviter yo pour la ba 1+ na yo. Chaîne ezo tambola pour na bino. S'abonner na Vidor TV fina cloche la notification. Pour la makambutu mama bijoux d'or à côté et comme la kayo na facilité nyonso. Mama bijoux d'or ça la vraiment makambu belé na za besoin ba soutien na bino. So écouter na vidéo na nga côté ka boité moi commentaire, moi j'aime, partage na yo mama bijoux d'or za nango besoin. Mama bijoux d'or bokende boité na suka vidéo na otie na bino publicité ya maison de passage na biso autour ça et la mo promotion eza na Congo. Na matonge na Irebu A37 okende na yo Congo. Contactez mama bijoux. Benganga zwa place na yo parce que la place na biso toujours ezala toujours occupé. Benganga zwa place na yo ça la réservation à place na yo balobi réservation avec mbongo. Réservation atana moitié prix. Réservation sans mbongo tonzimango te toyoka yo tonzimango te. Ça la réservation na yo pour la place à kolala, pour la voiture na biso à location, so za besoin na Congo kuno za posa tam susu ya voiture. Voiture la petite tambour na chauffeur, contactez mama bijoux na numéro wana aux voiture, chauffeur a kotambu sa yo pendant ba séjour na yo nyonso. La carte à maison de passage na biso dans la boutique, kala mingi était la carte à maison de passage na biso tozo baxi na bino restaurant. Mama bijoux doit le bido tifinde bakamba. Siko nazo la kisabino ndenge nini na kosala donc mbala na nga ya sucre o ba bingi yango patate douce. Sikoyo to bandi bozomona eza nango kaka na mai ya pamba natia nanga kaka mai na ngai yango oyo avanda d'abord kokata tasi na ngai ya cappuccino ezoderange mama bisa otolaka sikoyo mongongo eza vraiment bien te c'est ça mbala na ngai yango oyo naza na mwa 4 mbala na ngai ya mwa minene yango bozomona. Na obanda d'abord kosukola mbala. Ça la image toujours table oyo. Eza matata. Voilà. Nazo bongisa. Place olotala mbaju na kosukola na mbala nanga. Excusez nga mama beza kazo sala msala azo pangwisa. Voilà. Nazozwa mbala na nga ya sucre na sukolier. Na sukoli mbala na nga kitoko. Voilà. Quoi parce que dans autour ça est là ma poso. Pour l'on la poso après. Mbala maman yango esukwami. Sukoli mbala na nga sikoyo na kokata kata ye après na tie ye na moto
mbala yango yo nazokata katango kata mwa ba morceau mbala ezalaka makasi so ozosala bifo okeba na lisapi mpona etoka mwa ekozala vraimen ya kolemba makasi te efe ezala mwa makasi na ekota mwa mungwa yango nazopasola yango boye nakotokisa ye na mungwa na mwa curry esili mama biso alamba kala asiki makambo koma ebele na moto c'est ça epuis bavideo na biso ya kolamba boye soki moto azwi video olia partage atindela moninga mosusu non atala yango mpona ye moko mama biso aloba so bavideo ezotalama te ezopesa mpenza fatigue inutile ya kosalelaka bino barecette mikolo nyonso parceke kotalaka na bino te o c'est ça ok ala nange ezalaki 4 me ebimi ebele makasi dimension nyonso to okoki kokata na yo azokata kaka mpona ezala mibimba te okoki kokata yango rond comme ça na mawa perno matata comme ça kopo okokata na yo bongo parce que na okabula na mango sur lisusu soki etoki makambo etali mai nasalakisaki natiaki na kaka mai ya po mai na ngai yango oyo nazwi mbala na ngai oyo nasukolaki nakotisi na mai kotisi mbala na ngai na mai mbala na ngai na mai naolakisa bino na kati mbanga te namoni nzungu ya ngai oyo eza moke eza nasopa mai na richo mai tata j'aime pas nzungu eba nasopa mai na richo nalingaka bongo te namona yango misala double na makambo wana te achange nzungu biso na changer nzungu parce que namoni nzungu nanga ebele moke makasi soki nzungu eza moke oyo bazala mosala ebele ya kopangwisa lisusu réchaud mai badosopa na réchaud donc epesaka mosala yango oyo pomme de terre nabenga yango pomme de terre mbala ya suka na ngai yango oyo natiako mwa mai ebele parce que naosopa nanga mai oyo naza na besoin kaka etoka mwa rapide yango natia yango mai boye napangwisi na se parce que ekosala mai na réchaud totie na réchaud maintenant sikoyo botala ngo boye
Là, ce qu'on a tia, oui, ce qui est là, la singa, on a relaxé na kati après. Là, ce qu'on a tia, ils allaient kaka, oh, ils ont mungwa mama bijou angoyo. Nazuma mungwa nga liboko, mungwa yango na tie. Fungoli réchaud là, na tsango na nef. Tie réchaud na nef. Oyo ezali curry. Yango tolamba yango mingi na loso, et comme ça tam sur loso jaune. Yango oyo nazwa curry na nga oyo na sopa ye. Na sopi curry na nga awa na kati ya pomme de terre et ya mbala na ngai. Sopi yango manke na kati. Après donc on a fini ku na yo la tsabino soki beli ndenge mama bijou ya olongola ba poso ndenge na ko ya ko kalinga ye nyonso tu na ko la tsabino sikoyo mbala etoka comme ça na zongela bino. C'est ça. Ça vous évoquer sopana. C'est mbala beli na ozongela bino pour la tsabino ndeni na sala masala na mapatu. Mbala na nga yango yo bomuli mbala na nga ya sucre ndenge beli. Donc na zuka mai na sopi mbala na nga yango yo. Siko nazoleka na étape ya ko longola ba poso. Na longola ba poso na misu na bino mwa ndambu. Après na olakisa bino nde nini nazosala recette nanga. Tokomi na étape ya longola ba poso ya mbala na biso. Mama bijou alobaka, moi sinyo surtout soko zolamba il faut la rassurer que maboko na eza propre. Na oto sokola maboko na kitoko. Mbala na yango yo. Na bandaka ko na longola ngo ba poso yango yo. Na sukoye lisusu te kande na sopaki mai wana yango bozomona milingi ezobimeza nanu vraiment na moto nazolongola ba poso nanga calmement mala nanga longola ba poso nango boye tellement na lingera kalinga ngo na okalinga mala na ngai na kati na mwa ba dimension bondi bozomona na kati mbala nanga boye nazotia à côté. On a baposo boye calmement baposo ezolongwa olongoli baposo mbala na yo bien boye sali boye nazokata ngo na limaso ya boye mbala mama bijou yango yo tellement toujours calme dans les sous-sous. Voilà la poche vous voyez. Comme pour rôti kango, et je pense à ma lili et comme ma lili. Comme ça, on va la poisson calmement. Mais on le qu'on a pressé. Maman, je ne dis pas si pas si qu'à a été. Tout bas à battre quoi. On va encore na montonio so. Donc vous voyez. La penza makasi te parce que so ebeli makasi banda kopanzana nga kutu na moni neti na l'émission lisusu vraiment moi mingi bolinga penza ebela te ezala makasi moi makasi donc c'est ça oui mbala mama bijou yango yo toujours continuer à kolongola ba poso bala na ngai ya suka yango oyo mama bijou na longoli yango ba poso nyonso yango oyo ezaki mwa 4 ya mwa minene mbala mama bijou yango oyo mama bijou na nzungu awa kosala kokalinga yango même kikalungu
nganzungu nanga oyo na okalinga nanga ngo biloko comme pour ozwa kikalungu na yo okalingi nango ça fait rien. Donc awa naza na matungulu nanga eza mwa mibale. Na litungulu nanga eza moko ezaki ya munene. Naza na mwa feuille nanga ya solo. Yango oyo. Naza na mwa ndambu ya ndembi nanga. Oyo eza poireau. Mama bijou confondre toujours ndembi na poireau. Ça oyo eza poireau. Naza na poireau nanga yango oyo. Poireau mama bijou. Mafuta ya huile. Oyo ezali vegeta. Natie vegeta awa. Eza épice. Awa na bizongeli lisusu kiri oyo na kotia muke. Oyo ezali ail. Oyo ezali muscade. Oyo ezali paprika, ezali poivre, ya mwa pilipili na otaka muke. Na otaka muke. Nzungu nanga na pelisi moto na bandana na kokalinga mwa mafuta nani matungulu. Pona na moni mbala nanga eza deja ya kolemba makasi. Na la sabino na kati après, atie mwa mafuta nanga. Na moto ebele penza pe mingi te. Matungulu nanga. Poireau nanga. Ndambo ya mwa épice mo ya mwa mungwa ya mwa salé oyo ezali vegeta ezalaka mungwa. Nazwi vegeta nanga yango parce que na otia lisusu mungwa te. Vegeta yeyo. Bakisi lisusu. Vegeta nanga natie ail nanga ndambu. Aya mama bijou. Natie ail. Muscade. Muscade nanga. Poivre nanga oyo nalobi eza ya mwa piment. Na otia encore mukie, ebele te. C'est bon. Recette nanga ya mbala yango oyo. Donc conseil kaka na kopesa, il faut pas kolinga penza mbala elemba makasi. Oya mama bijou elembaki mwa mingi parce que nazalaki distraite na appel moko boye. Il faut ko tika penza mbala ezala mwa makasi wana kozala na facilité ya kobalola yango. Ou bien so moni mbala na eza makasi okoki kobanda nano kokalinga. Tokotana biso tolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na
biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserve place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo mutolingo kende na yo Congo contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.